non pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Soki ozali na motema ya malamu, motema ya peto yeba etenkolo, akozala malamu pona yo na tango iso na bomoi na yo, awa na se na moi. Palais des congrès à Brazzaville, ezalaki inondé. Mokolo le 11 février 2025, oyo, na maman na sommet des concurrents. Relèvement 2025, campagne d'évangélisation. Oyo ezali bongo organisé, pendant le 11, le 12, le 13, le 14, kino le 15 février, bipai wapi, de 8h à 12h, ezali de bongo conférence des leaders. Permis colonios oyo, de 15h à 18h30, campagne d'évangélisation. Comment cela se fera-t-il? Tiré dans Moukande Luc, chapitre 1, 34e verset. Na cérémonie à ouverture, Yemoko Otia Milulu, pasteur Gustave Ambenjel, Azalaki na pointe, pour na côté Ebana Nanzambe tout, Oyo Bayaki ko participer na relèvement 2025 Oyo. Awa na palais ya congrès ya mboka Congo Brazzaville. Célébration louange, adoration, bayembi yanguya bazalaki na pointe, kasi yoka, bate yesomo, bazali déjà fixé, pour ne correspondre na milulu oyo lokola. Apôtre Germain Ndeke, ya Congo Brazzaville, akozala na pointe. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, oyo akouta na Côte d'Ivoire. Apôtre Alphonse Ngwimba, oyo azali kouta fraîchement na mboka ya Gabon. Bakisa lisusu pasteur Ken Lwamba, oyo ya République démocratique du Congo, pe apôtre Yves Getanou, oyo ya République du Congo. Noko, bongo dimanche 16 février 2025, et kozalande bongo sombele suka bisanga, na culte de famille, action de grâce, paix célébration, pour na ko clôturer relèvement 2025 avec impact ya kosakanate. La puissance de Dieu va l'atteindre. Tu m'appartiens, mon amen. C'est alléluia. Établi pour conquérir. Yaka oyokola oyeba ndenge nini esengeli o conquérir mokili oyo. Yesolo. Culte d'adoration et de grâce. Et Kotaki Mokola dimanche 9 février 2025. Awanakati les ambassadeurs pour Christ et Sika Wapi. Le prophète Gary Kenge. Azalaki na pointe. Louange, paix, adoration. Et Zalaki na rendez-vous nandenge de fote no konangai. Talandenge bala nzambe awanakati les ambassadeurs pour Christ. Bakumi Sakinkolo na occasion ya culte yango. Psaume chapitre 2, verset 7. Jérémie 23, 18. 21 à 23, ndeba verset biblique oyetangamaki na maman na thème qui a assisté au conseil de Dieu. Dieu appelle ses fils à s'élever et agir face aux événements actuels, notamment makambo zali koleka na Est République démocratique du Congo. Prophète Gary Kenge azangisaki te kobeta ntunzu na etutu pona kosenga na bana na nzambe pa bondela malamu, surtout pona mboka face ya agression oyo mungu na zali na kati ya koagresse biso injustement. Prière ya kafu etokaki na occasion yango bisika oyo wapi bana na nzambe awa na kati les ambassadeurs pour Christ babelela kinkolo pour la situation Est République. Qui dit mieux? Le temps des fils. Ezali tango yabana. C'est le temps où les fils doivent s'élever pour apporter des solutions aux problèmes du monde. Ezali tango obana basengeli kotelema bayana biyano na mikakatano oyezala kati ya mokili. Et déjà ce qui se passe dans notre pays est une interpellation cruciale pour le fils que nous sommes. Mes frères et sœurs, Dieu ne parle jamais en vain. Il avait déjà vu ces choses arriver.
Voilà que l'oracle a précédé les événements. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, avant qu'une chose arrive dans la vie d'un homme, sur une nation, dans une famille, Dieu nous a toujours accordé cette grâce de nous révéler les choses qui sont en train de venir. Non seulement il nous le révèle, mais il pourvoit déjà. Il nous donne déjà la solution à ce problème. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, sans embâche, que la solution au problème de notre nation se trouve enfouie dans le Fils et dans le Fils de Dieu que nous sommes. C'est nous qui sommes appelés à faire quelque chose. Chacun dans son domaine, chacun selon la grâce que Dieu lui a accordée. En toi se trouve un potentiel important que tu peux soupçonner. Alors il est temps que tu puisses te ressaisir. Ne voyons pas les grands. Non, mais c'est notre temps. Nous devons nous lever et agir. Est-ce que fils tu es là? Est-ce que fille de prophète tu es là? Tu entends ce son dans tes oreilles? Tu entends l'interpellation de Dieu? Je te dis que c'est maintenant. Maintenant ou jamais tu dois te lever pour agir. Les fils doivent s'élever pour manifester la gloire de Dieu en ce temps de la fin sur la terre. Les fils doivent se lever pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Parce que c'est Dieu qui les a mandatés. Le défi est là. Nos frères sont tués. Il y a du sang qui coule. Lorsqu'on regarde l'est de la RDC, on y voit que le sang qui continue à couler, le sang, on tue, on pille, on égorge. Oh, nous voyons ces choses. Il est temps. Est-ce que fils tu entends? Il est temps. Est-ce que fille tu entends ça? Il est temps que tu puisses te lever. Est-ce que tu entends ça? Dieu attend de toi quelque chose. Est-ce que tu entends ça? Dieu t'a indexé. Est-ce que tu entends ça? C'est à toi que Dieu parle. C'est à toi qu'il parle. Est-ce que tu entends ça? Dieu te demande de t'élever et de faire quelque chose. Si tu ne t'élèves pas, ce pays va périr. Ce pays va périr. Et pour arrêter cette hémorragie, toi fils, toi fille, tu dois tout faire pour te lever. Tu dois tout faire pour apporter la solution au problème du Congo. Les femmes pleurent, les enfants sont restés des orphelins. Il y a des familles qui sont en train de pleurer. Les familles sont endeuillées. Que faire? Il est temps que le Fils se lève. La destruction des œuvres diaboliques
diabolique dans nos familles. Du 9 février au 16 mars 2025, ezali bongo mopange activité 40 jours de jeûne prière. Awa na kati ya Aseka Wenze Ebina na ngambu ya Brazzaville avec impact ya kosakana te. Noko na ngandimelanga que un grand service de forte prière et de délivrance et kozala bongo na participation ya basali ya Nzambe Belé awa na avenue des Trois Martyrs na quartier Wenze, référence arrêt de bus Ebina okokuta Aseka Wenze Ebina oyo ekumba makaepa ya apôtre Jean-Marie Etumungu coffre-fort ya Nzambe bakiseleke toujours la confiance du chef. Bon, liloba nanga mutu eza sensibilisation na bandeko bazolanda biso. Vraiment ezali occasion munene ya biso o sensibiliser bandeko baolanda ke to bandi musala munene ya 40 jours. Musale bandi lelo le 9 tozokende nango ti le 16 mars. Tozana 2 jours ya suka ekozala le 15 na le 16 ekozala samedi dimanche na pokwa clôture nango na papa na biso évêque Pascal Mukuna représentant légal ya ACK. Vraiment eza musala munene destruction des œuvres diaboliques dans nos familles. Ndeko na ngai biso nyonso tobotami na ba famille oyebi famille na yo bisika ezali nini ezokamba famille totem nini ekambaka famille eza na ba famille mususu ekangami na bobola eza na famille mususu ekangami na ba maladie lokola ndenge tobengaka ba diabète ba tension ba maladie héréditaire soko landeli malamu koyoka koko abela kufa nango papa abela kufa papa kulutu papa leki lokola famille dernièrement famille moko na yambi bango nyonso presque avant bakufa babelaka liboma ya suka na bango auti kokufa awa tozolo bazala la mort kabelaki liboma après akufi musisa wana ya famille les œuvres diaboliques eza musala oyo vraiment toza nango tobandi ya ba prière kokangolama koluka délivrance ya libota soki famille babelaka maladie ya diabète mais Nzambe a stoppé à partir na yo na bana na yo ndeko na ngai yo mutozolanda tozo sensibiliser oyo eza musala kitoko musala ya délivrance musala ya prière vraiment yaka toza na adresse moko ezali Wenze Ebina bisika tosanganaka bisika tokutanaka ezali toza na Brazzaville vraiment soki oye na arrêt Wenze arrêt Ebina okokuta église na biso wana tokoyamba yo ba prophète bazali avant omisengagé na prière ozoleka na consultation prophétique toyoka nini ekangi libota après tobandi ba prière pona koluka siko délivrance ko utepai na Nzambe ndeko na ngai bisika ozali eza musala munene musala kitoko koya na yo eza esengo surtout na lola esengo munene Nzambe na lola apambola bino nini et bongo clôture nengo et le 16 mars yemoko évêque Pascal Mukuna le grand esprit à cause de la pointe awa na Brazzaville pona ko clôturer milulu yango mona Kinshasa mona Brazzaville yeba kanga tem yangoyo la destruction des œuvres diaboliques dans nos familles ko raté occasion yote oyo Aseka Wenze Ebina epesi bino yesol 40 jours et bandit déjà. Dimanche 9 février 2025 oyo awa na kati ya Baruti Tabernacle mobange ya culte ekotaki esika oyo wapi le pasteur Musendo Metushela ayebaki bongo côté bana na Nzambe na oyo tali conduite ordre discipline pe procédure divine na koloba na bango ete va vers ton frère esika oyo wapi atangisaki bango na mukanda ya Jean chapitre 13 verset 14 pana na Nzambe tu awa na kati ya Baruti Tabernacle balieki maloba na Nzambe kitoko avec esengo nyonso na mitema tala esengeli ordre discipline eyebaka bongo korenye na kati ya temple surtout na mosala ya Nzambe po ete bana na Nzambe bakoka na kotambola bosembo parce que azalaka mpe Nzambe ya ordre. Bon, nazali le seul pasteur associé oyo atikali. Ah, na tango passé Baruti tozaki 3 pasteurs associés, passé Baruti Kala la Carlos, passé Pomme de Mbunga, passé Monsendo.
me touché là bien passer barote alali ndenge boyebi et puis si manaito vota qui passer barote kala na Carlos mwana naye kamona kalvaki maponomi nelekaki malamu esiaki kimia na losambo ndenge passer na biso atikaki biso tozala kimia to se préparer to milengele pona kokende lola te ya lwana nzambe to lingana toute société humaine ezangaka mwa likambo te de temps en temps mona moko à cause de moi souci il y a se soustraire c'est ce que les conabiso le pasteur associé Paul Ndembo a utiko sala à se soustraire et à sali losambo tolobake mama likambo yango wana mwa libanga ozoningisa mai yango toloba ndenge bible ezali koloba makambo wana ekozanga te kati na bato ata na ntango na Paul ezalaki ongai naza moto ya Kefas ongai naza moto ya Paul ongai naza moto ya Apollo de Paul alobi na biso po Paul aza nani Kefas aza nani Apollo aza nani biso nyonso basali na elanga na Nzambe moko wakati mususu abomisi musu aloni na moto musu se kwa rosé moto akolisa bazali kaka Nzambe soki toko kotosa mais toko travailler ensemble la kimia mais il y a des fois et comme marake moto azu moi découragement abendi akosala moi quelque part tango akei azalama na motema malamu ndenge passé Paul ndeko na biso asali démission en bonne et due forme parce que à Monique ndamba makambo ebongaki te na ndenge ya ko tambola na ndenge komona ça veut dire quoi yozo te ya oza passer oza berger c'est bien mais bampati bazo sala ndenge bra balingi yoza papa ya ndenge nini berger ya ndenge nini tu dois discipliner ces brebis là batambola na molongo c'est ce qui moko abimi akei ko tsanya mo boulot des ordres pas kolandela selon les principes pas selon les sentiments humains mais selon les principes. La Bible dit quoi? Ce qui moi les kambozali va vers ton frère monaye solo la naye ndeko likambo nini est-ce que okozonga na bomoko na baninga te faut que se soustraire alors tango ayoki toli na yo o gagner azongi par l'amour soka boy so ma témoin mi baleto misato soka boy na yepe likambo ye na église ba ko conseiller zonga tika makambo zo sala so boy na ye pour sala ndenge nini selon la parole de Dieu les principes de la Bible pour beta film makasi pour livrer na diable quand on livre quelqu'un au diable c'est pas qu'on a haï mais c'est le dernier degré d'amour de l'amour biso batito kokite nzambe yemoko asala musala nzambe siko asala ka diable. Le prophète de la nation, prophète Jacques Nehema Sikatenda Nokonangandi Melangako, avec l'église du Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu de Nehema, Bazala qui n'a place et échangeur, Mokolo dimanche 9 février 2024, Oyo, Pona Kobondela, na grand culte, ya bénédiction de prémices et consécration d'huile 2025 avec impact ya Kosarate. Okanisi Sili, après louange, adoration, miracle, témoignage, qui na rendez-vous. Le prophète Jacques Nehema Sikatenda, asenga ki na bana na nzambe tu oyo basangana ki awa, babonde la pour la République démocratique du Congo et surtout pour la situation aux alliés collègues na Est République démocratique du Congo, yoka communication. Ça, ce sont des insensés. Mais les personnes qui ont la révélation, ils savent que c'est guerre aujourd'hui. Et ne concerne pas seulement nous qui sommes présents. Si nous sommes distraits, ça va toucher même nos postérités. Comme la Bible dit, les pères
ont mangé les raisins, mais c'est les dents des enfants qui souffrent. Ah, ndenge biolobiete, batata, balie manga ya mobeso, kasi bana nde bayoki mino ngai. Nous refusons que les dents de nos enfants souffrent. Toboyi ete mino ya banga na biso eniokwama. Si Dieu nous a établis comme des prophètes, comme des sacrificateurs, pour que nous arrêtons cette guerre. Soki nzambe atelemisi biso lokola baprofeta, lokola banganga na nzambe, ezali mpona kokata bitumba oyo. Nous allons prier pour notre président. Okobondela mpona mokonzi ya mboka na biso. Que Dieu lui donne le moral. Ete nzambe apesa ye mabanzo Que Dieu makasi. lui donne la force. Ete nzambe apesa ye makasi. Là où l'intelligence humaine est arrêtée, c'est là où la main puissante de Dieu qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte doit commencer le travail. Esika wapi mayele na moto ekomi na suka, nde esika oyo loboko na ngwe ya nzambe na bomoi ekambola Israele na Ejipito ekota na mosala. Élevez ta main droite. Tombola loboko na mobali. Tu vas élever la voix. Okotombola mongongo. Tombola mongongo bondela wana banganga nzembo baza kolanda na biso. Moi, je suis congolaise, laquelle activité initiée par la ministre du genre, Excellence Léonie Kandolo. En fait, c'est l'appel au cri de détresse de nos sœurs de l'Est. Et on s'est convenu qu'on doit faire des activités pour les soutenir. Vous savez qu'il y a le mois de mars. Nous allons consacrer le mois de mars et les mois qui viennent à nos sœurs de l'Est. Et c'est un moyen pour nous aussi de soutenir nos FARDC qui se battent au prix de leur vie pour notre intégrité territoriale. Nous sommes agressés, le gouvernement rwandais nous agresse. Et à l'est du pays, il n'y a que désolation. Et vous savez que quand il y a la guerre, c'est les femmes et les enfants qui payent le lourd tribut. Surtout, vous savez que le viol maintenant est utilisé comme arme de guerre. Nos sœurs à l'est sont violées matin, midi, soir. Et j'appelle tout le monde à une attitude de responsabilité. On doit travailler et penser à l'Est. On doit se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous gagnions cette guerre, pour que nous mettons fin à ce cycle de violence à l'Est. Ça fait plus ou moins 30 ans. Et comme je venais de le dire quand on préparait l'émission, vous êtes tous dans cette tranche d'âge. Donc pour vous, vous n'avez connu que l'Est en proie à des guerres, en proie à l'agression rwandaise. J'aimerais bien souligner, je ne suis pas xénophobe. Nous ne sommes pas contre le peuple rwandais. On est contre Paul Kagame et le gouvernement rwandais. On est dans un monde qui est devenu un village planétaire où un Congolais gagne sa vie en Australie, un Indonésien gagne sa vie en Belgique. On a tous d'un autre pays en nous. Si on a étudié en Belgique, on a quelque chose de la Belgique en nous. Mais si on a étudié au Sénégal, en Asie, on a quelque chose en nous. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis congolaise, je n'ai rien d'un autre pays en moi. Je peux décider aujourd'hui d'aller travailler en Afrique du Sud, mais je dois respecter les lois du pays d'accueil. On ne va pas chez les autres pour les agresser. Donc je lance un appel
au soutien à nos FARDC. Ça peut être... quand on veut aider, ça ne doit pas seulement être grand. Il y a des associations qui demandent les habits usagés, des petites chaussures pour les enfants. Tout ce qu'on peut faire, faisons notre part, chacun à son niveau. Et je sais qu'on y arrivera. On y arrivera. Goma, c'est Kinshasa. Goma, c'est Lubumbashi. Goma, c'est le Congo. On ne peut pas se prétendre congolais et laisser partir Goma. Je suis congolaise aujourd'hui, demain, et je suis congolaise toujours, mais je ne veux pas dire que je ne suis pas citoyenne du monde. Je suis citoyenne du monde, mais avant tout, je suis congolaise de Congo-Kinshasa. Merci. Et à cette population meurtrie, est-ce que vous avez un message de solidarité, ou bien de résilience que vous pouvez leur adresser? On est de cœur avec vous, on est de cœur avec Goma. En tant que politique, je ne peux pas dire devant les antennes tout ce qu'on fait, mais on y travaille. Et surtout, vous savez que moi, j'ai un compte. Bana Kinshasa et bongo bana ya poto diaspora mobimba lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Alu, c'est-à-dire Jafar en aluminium, bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium. Nyonso koluka awo kozwa kosamba te. Jope motozali na posa ya ndako na yeza na kitoko yo wapi lokolo lulaka bandako ya ba américain to pe ba nigérien. Jope ozali patron ya ba entreprise. Ozali na posa ba bureau na elata ba lele ya sika. Ezala bien équipé yanka na Jafar Alu ya kosamba te. Nyonso koluka awa ba kosalela yo kitoko yo wapi. Fabrication ya ba porte et bongo ba fenêtre et bongo ba garde-fou na ba bain vitré ya kosamba te. Ndenge bomona ka ba meuble cuisine, c'est-à-dire ba cuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique. Awa na Jafar Alu bazali ko bete yango dada ya kosamba te. Welela bandako ya mikolo yo ezali bongo équipé na menuiserie en aluminium. Po na mbongo ya mokie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mire rideau na cloisonnement bureau nyonso awa na Jafar Ali mosala ezokende kitoko yo wapi. Bana Congo, bana poto, États-Unis et kiti na kati ya Kinshasa. Lelo na eko présenter bino Jafar Ali. Tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona bandako na bino na ba bureau tel que ba porte, ba fenêtre, ba garde-fou, ba mur rideau, ba meuble ya cuisine, na cloisonnement ya ba bureau. Pour la couper sa valeur, pe beauté ya bandako na bino, bosalela aluminium ya qualité. Na lobi bien aluminium ya qualité na Jafar Alu. Jafar Alu eza ko assurer bino un travail de qualité fait par des professionnels ya métier, en commençant par la fabrication ya ba porte na bino, na ba fenêtre ainsi que biloko nyonso, na transport ya komema yango ko bana na télé na biso tina chantier na bino pe ko poser yango selon ba norme. Ba mama Kinshasa, ba papa, pe ba jeunes entrepreneurs, ba bureau ya kala esila, ba bureau ekoma lolenge oyo bozali komona awa na Jafar Ali ba pesi bino opportunité. Tena ka kandengo moni dépôt na télé zali bien équipé. Tunanga nini opesi kala mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati ba ye nango tina kati ya chantier waso okani Cécilie tete ba bandi pe ko poser tala elonga yenga ye o tuninga adresse ezali place ko bunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OV2 tozabongo na commune ya Limete Funa tolo balisusu nini jaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali pour que bandako na biso ezala bien équipé. Hey, yo!